Amen, peuple de Dieu. Nzambe azwa lokumu lela pesi opportunité pour na kosolela lisusu na kati na émission na biso ya réflexion. Masi apambola moto nyonso na sepele koyoka évangéliste Henri nzambe apambola ye na oyo nzambe inspiraki kati na ye ezala mama Donis pona motuna na biso oyo eza ya papa Prince atunaki biso ya Lévitique chapitre 11 biloko kolia te yango emonisa bato mboka na nzambe eza nde moto azala na bonne relation na nzambe mpe atambola na kobanga nzambe nde ye wana nde akomona mboka na nzambe po bible esi biso na 1 Corinthiens chapitre 10 verset 25 toma Paul azoloba ete bolia biloko nyonso oyo ezotekama na kati na wenze donc baponi eloko te babiloko nyonso bolia donc ndiko bake eloko nyonso tokolia eza na probité eza na condamnation te pote bible elobi Romains chapitre 8 verset 1 te car baoyo nyonso baza na kati na Kristo baza na condamnation te poni tondimili yesu masiya to na condamnation te soki na nde babete loi efandi kati na Kristo donc nde tondimili Kristo loi nde efandi na kati na ye donc biloko olia te yango esalaka esangisa motu mboka na nzambe eza na bato ebele batosaka bamibeko ono bakolia ngulu te bakolia eloko boye te mais bazobanga ne nzambe te ata mene lisumu omona mboka na nzambe te po te moto azobanga nzambe omoni bana Israeli soki nzambe ayebisaki bango ete babanda kolia banyama wana mpona impurité o banyama 4 pattes banyama bamaka miyoyo banyama maseke soki anda opekisa bango biloko wana ezalaki mpo bango babandaki koadore mingi nzambe a partir ya banyama bazwa ngombe basali bakomi koadore yango nzambe abandaki kosalaka atelemelaki bango biloko wana mingi mpo ayeba ete bapusana mingi na biloko eteli banyama te or kolia banyama wana o kolia ngulu kolia biloko wana eza rien à voir na royaume de cieux po te tomoni bachinois baliaka ngulu makasi baliaka biloko mingi oyo ezowuta na kati na zamba osanti bango bazovivre longtemps mpona nini kati na bango bazolia biloko eza frais oyo ezowuta na kati na zamba mais biso lokola tolia bavivre frais yango ezokomplike biso po te Jean chapitre 15 verset 3 elobi ete bato tout nyonso eza purifié par la parole oyo biso tozoteya oyo biso tozoloba oyo tozokoannonce eza purifié donc impurité place oyo ezali te ntango oza na eloko kola soki sobonde mpona yango ekomi pire nzambe akopetela ngo olia na kati ya kimi eloko moko abe kosalama eza te mais soki conscience na yo esalaka no eloko eza suye soki nalia yango ekobebisanga wana da conscience oko esala bo ekomi so lisumu ekomi so mabe mais biloko kolia te yango moesa mboka na nzambe te or tomoni na kati na bible na acte chapitre 10 omona ete obai na premier verset ti na ba 23 kuna ba 25 omona ete Pierre abandeki kobondela ayokaki nzala mati mpo te akende alala moke akomi ozwa vision ya extase ntango azwa vision Corneille mpe esika azalaki babible elobi eke Corneille abandeki kobanga nzambe abandeki kotambola kobanga nzambe mpe azalaki na bolingo mais Corneille azalaki mpe impure impurité bazoyebisa biso eza ya banyama te impurité bazoyebisa biso sikoyo eza ya bato na bandimili Kristo te oyo baza na bapayen nde bango wana baza baimpire na kati na bango ntango Pierre azozwa ndoto wana nzambe azotalakisa ete eza na koli moko ezokita likolo o buli moko ezokita likolo na kati na koli wana azomona ete banyama 4 pattes basorterele bazalaki banyama moko ezaki biloko impire oyo livre Lévitique eboyi Pierre aboyi yango vision ele 3 fois fois ezoyebisa eke lia Pierre azoboya nzambe ayekoyebisa ete oyo ngai nzambe natangi pire kota yango empire te kuna mpe sika Corneille azalaki ange ye koyebisa ete makambo na mawa na mabonde na yo eyamami mboka na nzambe batindaki 3 messager bakende bakutana na Pierre po te Pierre asala nini akende kokutana na Corneille mpo nini atie maboko ayambise molimo mosantu ayambise kombo na masiya Yesu po te ye nde azalaki empire yango na ye koyebisa libota ya réflexion libota mobimba ete biloko olia te yango ezangisa biso komona mboka na nzambe non ese yanga motu azala na communion na nzambe atambola kobanga nzambe akima lisumu nde wana komona mboka na nzambe na kati na ye
de eloko nde pena oyo eza makasi yango wana epona bato mpo soki oke na livre ya romain azoloba kaka bien ke bato baza na kati ya kriste baza na kati ya condamnation te loloka to na kati ya ke toza condamné te loba na israel na kati ya osenge bamema bango bongo mpo te kati yango basani bazonga na nzela eza na motuna mosusu papa le presse atunaki ete banyama boni oyoyo nzambe atindaki noa kotisango na kati na arche wana soki tokende na molai eza makambo mosusu me eza banyama nyonso oyo tomonaka bango to bakote mpo beke kota nyama nyonso mibale mwasi mobali do o lion o nioka oza tu akotisi bango tu bandeke tu akotisi bango tu na kati na arche akotisi mibale do mwasi na mobali bon kuna tokosimba pena te mpo eza na mwa leso mosusu eza na kati kuna donc oyo contribution nazalaki nango mpona kopesa ya libota ya masiya oyo nazalaki nango yango wana merci